Actualité na base yango na omona parce que na lobaki moni ya mini wana Chikeva kontango azaki en vie mutu moko te fi moko te obe mwana mwasi moko te akoya penda bo na esprit ya osanga na te mais lelo mimi Chikeva lelo atiki biso mais pas tu epelé o bafana na yeke bakomi ko créer ba problème pour créer ba thèse na liwa ya mutu o biso to perdre mutu amunene cher pour na biso. Il met quand on a problème dans mon azala ok azana mbana jamais mimi azala correct to vana wote mimi so aben avec téléphone be abengi o ba so na fimo na téléphone ti azala ti akebo ila sama beto ok sama biele boy atika on a problème na mwana mwasi mota sala ki bo mana na mutu te. Merci la Médor tobe ta situation du côté financier nani azo financer départ ya corps ya Mimi Chikeva po ekende na Europe. Chikeva ma présidente a sali epelé na kati ya FT et a contribué à epelé à trop a contribué surtout soutien pas ba warrior mobimba a sali epelé voilà papa la gepona yo maman Mimi Chikeva zaki nani donc pas ngai maman Mimi Chikeva premièrement ngai déjà na ndako benga ye maman nga déjà na bandako zala na ye po masala nga brondol Pendant l'avatar, mère n'a pas donc tout bandaki déjà kozala. Donc azalaki mère pena mère pas na ngai. Donc voilà. Témoignage nini yoko pesa o batu batikala nango ba garder nango na mutu ya mama Chikeva o uti kolo bazalaki mama ya master na yo. Donc bola mo leke belé. Maman azalaki penda social, maman azalaki penda social donc ba bola mo leke belé o ba bisu na ko banga otanga moté liboso ya caméra. Donc bola mo eze belé quoi. Voilà, quand nde balobara yo na yebi que za faito siksa nango bato bazolo baba les gens dit bazo commenter maman na ndenga mabe oyebisa na bango ni moni mutu soki valeur moko boy soki mutu azali so invité photo bakisa moni valeur wana photo bakisa ngo ekomata 3-4 fois donc bako interpréter mabe pona mowe ite donc bato bazolinga ba interpréter mabe bato bazolinga ba loba mabe bien bato bazokanisa mabe ba longola penda ba idée wana donc mowe déjà kupi nzambe mutapesa ki nzambe déjà a récupérer donc eza nzela na biso nyonso tout ndetinga mo pe na loba bwe na mo kwa jeudi na kufa déjà donc eza ka nzela na biso donc batika ko interpréter mabe eza liwa normal ndenge nzambe azwaka batu ndenge nzambe azui mama na biso ye moka pesa ki ye moka récupérer voilà quoi. Merci beaucoup, merci papa Laki. Chikeva yazaki maman sociale abana kolia na batu et puis pire sœur ya fali pour ipupa yango moni fali pupa na madame na e mama na ketchup basangani basali bomoko baleli sœur na biso Mimi Chikeva michek pe atonama pe mana kimia et puis na sepele na organisation o fali sali tala sal fali louer pour balela maman Mimi Chikeva. Témoignage nini ya malamu o bo pesa maman Mimi Chikeva bato ba olanda bino batikala nango. Ouais, témoignage ezaka que non toto dans la période il y a toto dans la période ya préparation à stade de martyrs maman Mimi Chikeva c'est ba polo akabola ba polo pa ba wario et puis
un sercho de fanda chez akabola biso moko. J'espère ouais le 28 juillet. Ouais le 28 juillet. Ouais le 28 juillet. Donc yebika maman azaki maman sociale et puis maman investit trop na mametali musique. Ya moni fallait bi valeur ya batu. Donc osanga fali et ça m'a trop. Alors na oyo fali pour pasali pour na maman présidente Bolobani. Eloko oyo eklasali tomona batu basala na bango. Oyo eza bolamu. Alakisi bolamu ebele. Etei pe ba musicien mususu parce que bamoni ke makambo oyo eklasali bango pe ba Rolanda. Otalaka niveau à salle na. Tala pe amour ba wario ba biso tuto boyi ba palela. Palela li yango moko. Ondimi koya olala esika moko na mama na biso Mimi Chikeva. Wazalaki mama oyo ande ko yesanga Captain Ninja. Osa démonstration ni na kati Stade de France. Metala niveau. Ezali nzela ya batu nyonso. Nzambe nde mutu abengaka batu. Yango moni na moma oyo biso ba wario atiki biso ba na bolingo. Amour naki guerrier na biso tanga léopard de la salle. Ni po etoko eye. Na olala lelo ka netoko. La maman Mimi Chikeva netoko. Dernier mot na bino le part de la salle pour na veille mortuelle ya lelo. Ouais, dernier mot Sara que non donc na remercier batu tout au ba penser na famille Wario. Talara famille Wario est en deuil. Famille Wario est en deuil donc F victime est en deuil. Au Sokapoine, musique Congo et congolaise est en deuil donc la SAP est en deuil aussi donc Kandeza tolé la mère donc naebi ki batutu au bazar ba chez présence donc c'est ça qu'on appelle l'amour. Merci beaucoup. Toba zwa pomoy oya kolia sunia ngai pe akomele makila mangai azali na pomoy bwa seko pe na kosekwisa ye o mokolo mwa suka zambi sunia ngai ezali bilei bya solo pe makila mangai bazali limelili ya solo moto akolia sunia ngai pe akomele makila mangai biso na ye tokokoma se moto moko tata atindi ngai azali na bomoi nazali na bomoi mpo ya tata bobele bongo moto akolia ngai ye mpe akozala na bomoi mpo ya ngai kasi onte ya bino basusu bazali koyamba te Yesu ayebaki uto ebandela banani bakoyamba te mpe nani akokaba ye abakisi na ino yango wana nayebisi bino te moto moko akoki koya epai ya ngai te soko tata asalisi ye te banda mokolo mona bayekoli bayike babibendi mpe balandi lisusu te na nsima Yesu atuni bazomi na babale bino mpe bolingi kokende Simoni Petro azongisi mokonzi tokokende epai ya nani pesa bomoi bwa seko biso toyambi mpe toyebi te ozali mosantu wa Nzambe lokumu na yo bandeko balibota bandeko ba CVB Ngilima 1 bandeko ba Kristu bandeko ba Wario